Non, c'est la maman mon bois ça nzembo. Maman mon bois ça maman non ça nzembo. Alinga pe na yena sali nzembo to soutenir président Fati to tsemboka na mboka nzambe. Mboka za kitoko. Ah. Maman mon bois non ça nzembo. Maman nani? Nabi maman. Basi bote bakanye. Pour nzembo maman ngai bana oyo yebsa. Tayona bimisi ya toyo ngana yo ngana zongi. Il faut maman za nani? Elle est artiste. Artiste et musicienne. Ah, musicien. Il y a RDC Angola. Basi bote bakanye susu. Un père na oki nzembo na bango. Nga kisno ngana ngo d'accord te. Oui. Basi bote bakanye. Ni buli mobuta tika 32 leki mulaia. Eza mulai na so eza mulai lo na 21e siècle lo eza problème po ata mutaye 20 ans aussi ça ngote fa bundana. Basi bote bakanye susu. Ya RDC za muzilo za mboka munene. Profondeur leki ya ba pecha ba impère bota ba njem sumino bo sala na mboka. Basi bote bakanye susu. Nani asali ba mamboko poto sala boelelo. Mobutu no bakoma baboketu ba mobutu braba impel boko so mobutu bomba mboko yo basi bote bakanye susu nga on to sala nzemba danser leki ya bango kangela biso ye eleki ya bango ba impel kangela biso yo bakangela bino nani bakangelo nani ye kaka ya simba ye basi bote bakanye susu. Vous êtes la bienvenue dans cette émission, chers téléspectateurs Artissimo, une émission qui permet à nos artistes de parler de leurs œuvres, de promouvoir la musique congolaise. Je suis Jean-Sil Wonda, attitude égale respect, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons recevoir une étoile de la musique congolaise, lui, on l'appelle Vie Njora. Son album en détermination sera disponible bientôt, mais il y a des titres qui sont déjà disponibles dans toutes les plateformes de téléchargement. Il y a le titre Zouk Sexy et Bolingo Yanjili. Ces chansons sont déjà disponibles dans toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, procurez-vous. C'est une manière de promouvoir, c'est une manière de soutenir notre artiste Vie Njora. Nous allons parler de son album en détermination. Il va nous expliquer pourquoi il a pensé d'intituler son album en détermination. En même temps, nous allons suivre d'abord l'extrait de sa chanson et puis nous allons revenir pour faire un entretien avec cet artiste. Suivant Zouk Sexy et puis nous allons revenir. Café au lait bio naturel. Maman la princesse Modi. Titi Mamboutiala. Biscuit les petits beurres. Y'a Marie-Hélène Linongi. Mon apopé Moukolo. Viens avec moi ce soir. T'es l'amour de ma mémoire. Viens danser avec moi ce soir. Sans toi ma vie n'a pas de sens. J'en ai des. Viens dormir avec moi ce soir. Une crème vanillée. On suit pour toi, mais à mort. Des besoins, des bras planés. Bakumba, c'est dire qu'elle loin de toi. C'est l'affaire. Jean-Jacques Pagnabogar à Genève. Barli Baramoto. Pasteur, Bobo. Ma costume pousse sur mes îles. J'en ai des satés. Café Oléo. Boss Jacques Sobanouka. Avec moi ce soir, bois dessus, café au lait. Hier au bivouac ma display en couleur. Bogos, Micha la Rose na Australie. Vrai chéri, Noël Ndombasi a dit qu'on Ndombasi. Souké. Chéri, dassé. Jeannette, dassé. Des amoureux, y'on ne peut sans ma visa, y'on ne peut sans ma séjour. Je ne te
kopesa te pays des amoureux yono pesanga visa yono pesanga séjour j'en ai honte ça te mon amour Stone Mukendi na Likasi millionnaire mon amour mini frère koleka kutsalo pipi esali estas Jeannette Miss Planète toujours un mosaï Kaska Pangala les champions Motema ya mama bita kisombe Mama sociale avec moi ce soir et l'amour de ma mémoire viens danser avec moi ce soir viens danser avec moi ma vie n'a pas de sens Jeannette Desate viens dormir avec moi ce soir viens danser avec moi ce soir merci Jeannette Desate viens danser avec moi ce soir viens danser avec moi Et voilà donc affectueusement, je salue à Théo Zambrota, il est scotché connecté à suivre cette émission. Je vous avais parlé au début que nous allons ici voir une étoile de la musique congolaise. Il a fait beaucoup pour la musique congolaise. Il a fait en sorte de promouvoir aussi quelques artistes de la République démocratique du Congo. Viendjora, je te salue, vous êtes la bienvenue, bonne santé. Ouais, merci Jancy, santé ça va. Tra netna États-Unis, netna na New York, na fait na ville na Toronto na Canada na mena na mboka Fatibeto. Fatibeto. Kinshasa. Et puis na zanga motel na Deloso bakunga vice-président, toujours fidèle. Et l'on est ça la gars fidèle bon malgré Babundi Sakayo, malgré yo trop de problèmes, mais il est toujours à tes côtés. Aibero comme ça, amkolo. Oui, aibero comme ça là. Moni aimbi trop na ba collège de nombre net aux alaki si aimbi na quartier la kepa grand frère na ko filomide le lazananga et puis nenga zana zalez asuna ba temps ko adam ko la za majeur comme que c'est non les majeurs alors na ba temps que yimba soit pas batuté le ba bébé bouchu ba na miki ba ça ba mouvement le ba petit fali to moni exactement vous comprenez donc net hier au participant qui n'a concert il y a Kofi Olomide qui est figure emblématique de la musique congolaise na bango état d'esprit na yo na ndolewana nengo mona ndolewana et puis na artiste no mema qui net hier pas Kofi te nazela ba minanga ndula Kofi le très bien te ndula le très bien il est très bien Kofi déjà pour manwana salon Congo donc ezanda kuna abeta ngona ite so lo mizeketa ba wisa 1000 fois na ebite beta ngo trop bana carrière musicale na et ça la bonne nini tant que na participer na bando les bongo étant qu'artiste étant que Viendjora elo nini oyo zwaka musicalement na so rebelle surtout sima na otandi baninga ba le Panamoni Kofi, synthétiseur Moko Kaka, 4 guitaristes Mbonda, donc et ça l'a bien. N'a joué belé pour tout ça, il faut 4 net bakasa babetara. 3 synthétiseurs bazana, ba guitariste ata 8, Mbonda ata 2, drummer 2. Donc n'a joué belé. Surtout na chant, on a joué 7 ans to yenabi. Kofi so yimba so pesa watelengi abitinga ne to akashi mo wote donc on a mis Sofia so yimba allez non. Et voilà donc nous allons continuer toujours avec vous Viendjora. Aujourd'hui il y a toute une génération où est bimi. Génération Nini ou Yozomona que ils vont ramener la musique congolaise na sommet ou Yozomona na jeunesse ou yonde ba bima et le bajan ebele pe ba décider ba voler na ba propre zone na bango parce que yo obundi trop na makambo pour saliper trop na makambo siko na misu na yo na oreille musicale no jeune nini ou yozali ko apprécier ozomona ke yenenga bo rumba musique na biso ko avancer. Héritier Watanabe. Watanabe. Donc vraiment, moi en bas la suite,
nayoki mi-ange eza des albums nayoki mi-démon donc namoni mpena mwana mbala travailler pour la musique congolaise et puis natambo na ye na Abidjan natambo na tourner tout ça la RDC na pas na Katanga au senti partout donc va passer pe na rumba congolaise donc ndazo kende boye OK bien OK liboso parce que on a début na étant abimsa qui album album simbitete ka mi-ange mi-démon simbité bata Congo tout ça mais l'autre moment na jasi bata Congo balinga attend bata Congo balinga attend bazui temps na bango ba ka bien te ba ka baraker bien te ba ka ba fatom bien te temps bazui temps ne de la solo to ba ka nzemba ketalof mon mbo to ka na nzembo seki boy to nzembo seki boy ba ne boy donner semef to bisa nzembo na 2002 na 2025 ketalof monde c'est là donc ba ka bien te to ba yoki tala lelo on est razo futa ba 10e bon razo futa ba 10e bon côté olingo ngate il faut beta wata rumba congolaise vraiment a travailler kitoko ezata pour la zarana ye donc mudio ça zoloba mudio il y a des fois il peut ba bo mon changera les logos lobby boy lobby pe oyebo et tout ça parce que héritier te na sina koli na le momke OK qui non qui bon na ce qu'on a koli au lobby c'est surtout que vous avez fait sous moi que non le battre na koli déjà na koli déjà na quoi sur moi comme moi na âge année prochaine 46 ans 46 ans na koli déjà ya nga moko kaka nga pana sa tuna bota 12 bana me ndeko na sabota papa sabota 12 mama bota bota 9 nga pa nga bota 12 bana me nzame mutapesa bana pe na zo zemi na moko chilo pe na zo na zemi ya répéter nga kuna lukage ya ta lelo on s'appelle ne batwa sala oh oui non ça ne batwa sala na usala kaka na mutu moko nga ka mutu moko na me pe ka mbadi musuta Papa n'a pas à 18 ans, des fois à 19 ans, on a 20 kilos à Ghana. Au de Mibelonga, na Blaise, na mana, na domaine na ziko melina ngobo. Balinga nga pe mono so balinga nga bele balinga nga msuku bakufa. So expliquer na mona musique obi poa, obi moi si poa bango to basaka. Si vous ma petite sœur na yo pe Karine Mokonzi, tout ça la pe moi juste moro boye ba lobaki ba petit baba la raté, tout moni petite na pe apesi pas fo moi mi conseil. So que c'est solo bon chance na ye. Poza moi toi nga libala mais so que ça on nga ba base mettez un jour on regretter là. Mais tu sois comme tu ba sera on va direct mais ba ça qui base. Ba ça la base on va libala te. Libala les a vie à moto. Vie na biso surtout basi biso to vanda awa. Moi si mieux surtout on a même na ba prière nga sambira na cet téléphone c'est pas mais c'est la B il domicile en nombe na mona copé hein. Ouais on a parlé. Na mona copé otane bana basi bazo sambira pour le calibana. Donc soka ça on est bien à bali ya solo bonne chance na. Si quand on profiter peka na cadre ya CG à Libala Lelo la fille d'actualité tout le monde qui ndeko na biso ya mwasi au chauffeur abomaki wazaki na mobali na ye conseil ni nopesa na bande kwa basi o bazala souvent mobali a déplacer babala e makoti saka mibali na ndaku tout ça boy affaire yango na réseaux sociaux to Hollanda yo tant que femme et tant que yozali mutu o batala roza miroir conseil nini o kopesa na basi j'en sais pardon. Kota no liwa moninga na za moto kota liwa Yvonne na lelaki oui bien vraiment azali grande sœur ya petit frère nanga o mono na bimisa za na ipen yani biloko na ebi Yvonne très bien ba lo ba trop à côté qui mobile ba msu mobile abomier ba msu chauffeur tellement yo ebi bon na ebi te na va na ye na ebi ka ke grande sœur ya Yannick Loko na ipen petit na ngai petit kana to ba na mukito koma famille ndito sana yo to koma famille to ba Yannick Bondongo to koma famille bani comment elle voit Yvonne o yana Yannick le petit garçon a dit quoi so bomaye amona lepso kanga pe Diego na nchoto Diego ni musangani Diego tunayo Diego tozaka na yo Diego ni pa ni soba bamba ni soba sele ni donc et ça la passe kokoma na niveau et ça non biso ba kongole tozaka no bata ba marque wana te biso to ebiango ngie moko kala abuma de na somo bo na mi akata kata e
biso ba congolais pena oboma mutu pena boye ti okundaka ye biso ba congolais te pardon ya non na sote esalanga pasi moko dans ce côté ko landa ba histoire ba comme un maladie ils vont la mossa libala le salaire du péché c'est la mort à côté ça qui bo soto na ndapo na ye so lo sa ma msufu sa mo libana ye mtazai na besoin bolingo amona ki Diego hein extraordinaire. Osoyi basi babali yo. Biso tola na mbali moto kufate. Ko yo to kokamwa so lobi bongo ya. Même muto kondima papier azate, Freddy azate, Robi azate, Jean-Jacques azate abimananga. Allo ba. Ba problème lo ba. Yo na ningo ibani boye bat benga ba bime bele atana ba image na yo mais. Robi ma wapi azate na pesa kantela wana te. Malgré na mo sen bala mo bena ngatika nga sala ko olingi. Mais respecter nga alors elobito. OK. Abaka respecter nga elobito. Nana milieu moko ya musique, ils ont mis nous ba respecter moi cité, ba respecter moi ça mututé. Ata moi ça mututé le mututé. Tant yena milieu musique wana, yo équipe pamba te. Donc ça n'inga pas si ndenge Yvonne qui est un homme repose en paix ma sœur Chipri. Tout sauf ça au salaki. Tout sauf ça et retourne à moi ça la kamabi. Akomi ko vie biloko na yo. Mobile est en voyage. Atigelo ndako bomengo mamutu olingi bomona na kape. Ba sentiment njoto basata mokile sila wana. Tande di wake bomai. Pona ye moko makambo akota ki ya boso. Ngala bango bosoto. Bosoto ça na bosalité. Bosalité. Akota ki na ndako ali bala. Tout sauf ça. Au pena français ba mudela ça pena tout sauf ça. Okoko tsate. Mobile écoute okoko ça moi ça na voyage mais moi c'était et pas comment on vend les wana. A comment wana, comment kola la wana. Donc c'était une parenthèse, c'était une manière de présenter nos sincères condoléances. La famille va le la sœur qui est partie, donc on est là, on est ensemble. Viens jour, nous allons parler de cet album Détermination. Idée, il y a pesa combo Détermination et utaki nini. Nani a soufflé yo, totalement tu es entouré des artistes habité album oyo deka ba mona contenu nango ba pesa ngo combo Détermination. En tout cas merci Jean-Cy mon émission to sambelaka na cette alphonse c'est pas bien bosolo na bosembo tous en Afrique na soit Arabie so frère Giga temo kaka na mikolele ki na 2019 il y a détermination et je récupérer en wana bimu tu na vie faut déterminer frère Giga biso na catholique na habité bato élection na terre bazate obiso ba kolo bible quoi i bato élection na terre bazate ata ba biso ba loba bona boete ya okosa ba no mka seconde na pa manzamba yo kiyo abe igaloba ngo. Donc, tout ça, jour on a émission. Tellement après c'est sur la fraîche là. Bon on peut se payer non bon. Ngana zo bunda kaka. Elo na oloba kaka. Ngana bunda kaka makre batu onyo so bakoloba. Na attend après ça senta mo comment de chance. Na kende pa na epo na kanga mokili. So na sa nini tout est vanité. Wada na kombo yebani. Tout est vanité. Chaque chose a son temps. Tana ngamo ne ko kaka comme kubi ko banze monjora te ko banze monjora te ezama mata donc non te kufite nzamba yebi. Viens jour na kati album au Détermination parce qu'il y a des chansons déjà Bolingo Angeli na Zouk Sexy est déjà disponible dans ma plateforme sur la téléchargement. Maintenant reste banze muza combien? Ouais, Détermination des ana dans no boko kanda munda mu parce que tout ça na problème sérieux na RDC ba producteur il y a un manager et puis tant Covid-19 voyez et kanga makambo presque tout même dans Château Rouge ndeba nengezaka ba disque zo bima et bima sonde mwana te donc to zoboka moko to boka Ketalov to boki Gisèle Tati donc banzemo zebele donc calmité ndeni rozanga producteur donc un producteur dans ça mafulu akutaki na problème ya Covid-19 compagnie bakamaki et puis to kutana président na Lille après ça nga productrice musoso donc to sur l'année déjà to sur l'année poisson nga manjemo mukie na pisa ta 3 chansons nga na banjemo bele na sali njema Jean Zola na Patricia Masamba et puis njembo ya Eric Mbongo Mosolo solution donc titre njemo neza solution
Donc yesko ma sœur azolinga moi 3 chansons la générique ngalo kana solo na ye biso ba musicien to linga boye to 12 chansons pour to betela ngo ba concert ngana na tante na kemba ba njemba kofi ba jibe ba wera faut njemba so. On parle de vous parce que vous êtes parmi les artistes, vous avez parmi les soutenants artistes belé, vous allez porte-parole, balobi que 20 jours malgré quand nous avons un orchestre no boy, au même rappel ba mécène nous sommes un orchestre nous. Bon, mais ça non moto soit c'est pas na kofi c'est pas na donc ça rappelle na pont na muta c'est pas na x yo mais mieux directement. Donc muta c'est pas na wata na boy ate njo ato kangisha sa wata un jour ba kutana kaka ato kangisha sa mwana ba tu mtebe c'est pas na wata à soutenir au boy ate si ko na détermination nzembo nini oyo yo moko okomi na plume na yo to oyo moko ozolinga ozo plaire et ça leur bien to pesika ba idée moto ko ba dire mingi sa vice président de l'ozo va prendre Neymar numéro 10 et a tchara ba apesa ba mélodie apesa ka tout biso to ka to ba saka ba maloba donc ça me ça raye pour faire la vérité quoi donc na nzembo tout ça so ba nzembo mais nzembo to sala naninga trop get love nzembo na o dédicace na ni mokolo nzembo ma sœur chérie à la Suisse. OK Get love pour maloba bimisa non to kango ça la plaisir na héritier minimbu depuis Suisse biso to kango merci vous comprendre apesa biso elengi wana ba kapela soko tout chama clip voilà clip te mais extrait les gars to yo kana no pe moni air mo bo ko yo kapé bo en live ça la OK au 20 jours yo ba tsiba mo wana no ça la te ya mo yete mo bima ouais na pesi mbote na bato tout balingaka biso bali majeur toza toujours bolandana kaka litoi kaka nde sala mosala na mupwa biso toza koloba mingi te mais toza bila mosala nde eloba na place na biso wana bato tout balingaka biso tozali bokota-kota kaka botala toujours ezoleka-leka déjà et esala bien quoi koza tata ya la okerbi mpe ya walte center eza bote na yo mama koza séisme ya Haïti ya tsunami ya Japon eza bote na yo chéri nyonso nzoto aketala ove yango eza riche bebe naza scotché mama ye na matama keta ye nakuta douceur koleka mission fefe di Congo keta mama memakanga na lola ye keta mama bondelaka nga lokola bebe keta mama conseiller na ngai ye keta mama maîtresse na ngai ye keta mama lakisaka ngai nyonso na chambre keta mama sokolaka nga lokola Rayane keta mama lamelaka nga kitoko mira ichuba ye nakati ote muta ngolobi keta mama lakisanga nyonso na chambre eza na monta ko omoni mibali ebele basa mpe balakisa bango exactement mibali ebele mo apa ke po ndenge na sala mo constamment nde tokolaka basa mibali tant tokola ba 12 13 14 15 basa bakola liboso ba mama ebele kola mibali moko ba mo 15 16 donc on habite ça comprendre comprendre que keta mama lakisanga nyonso na chambre ngape na comprendre on peut na ningi na ngalo ba na mate balakisa bato mebele na chambre ebele amoya pe boyo na kuyomo au footera mais ba place nous oyebi te pas expliquer na kata chambre mon chambre tout ça ngape la comprendre na ningi na on va avancer toujours dans cet album Détermination sur album tant banze munya sur bima question na ngeza boy ton plus grand rêve pour l'album aux Détermination zani nakomika na besoin bato bayoka biso live basepela nazopesa mpe bato live yango te nazopesa bango te tozwa chance te na Congo po nazomona même lelo bagrand frère na biso bazobeta musike lelo lem so azalaka na bralima ezosoutenir ye ematieli banderole bralima esali publicité na télé ozokomama nazoloba parce que baza donc au sentir que bralima a levé les podium à l'aise mais biso lelo pour beta concert bo c'est ça ba et c'est
manager à Makasi Asala. Est-ce que vous sous-estimez Rayo comment ou bien Batika Lara na caché na yo Oyakala? Donc, Bazo on a connu déjà. Bazo yo quand même ça va développer chance té. Au moins les loba innocent so babima le ça voilà comme ta tindika. Voilà comme bana ko tindika ya tindiki ya tindé no betasi na sali boye. Batu su bazo ya ba soutenir. Ngama na komi pa 2021 vesi là ou 2022. Bah yo karabiso mutu mo zo ta biso to ta en plein air ba comprendre machin na biso. OK. Bien sûr na ba comprendre ka ba chan wana auto sali ba mama na ba chan na biso moko ta ko sa musique bongo. Parce que belé na ba o ba ya lelo o pe to muno kina baru mo bo kinche mo te ah nzembo bana keta love nzembo etere matin. Ah c'est nzembo li ko ina ngo vitesse. Nzembo bana zouk sexy j'en ai santé. Bambongo oyo zwaka tango yembela batu banzembo est-ce que olongola peut partir à promotion donc elo mo peut so bo manga batu no yembela ba bi valeur nzembo te presque na yembeli na bi presque oza mutu ya bataminene donc nazo o so ngoni bataminene tango lo boyembele ba grand fona ba bandina so ba tel tendai ah o so kaka Azora l'image à Kala. Est-ce que Simba vraiment? Est-ce que on peut mutu super à danser à grand, mais ça lui 29 chansons et 4 dégâts de yokani. Là sur 22e chanson très bien noté, 28e chanson très bien noté, 31e chanson très bien noté. Donc c'est ça yo mutambo on a tchep soka poids promotion na TV, promotion na babar na ba setemba et pas DJ Frank na peso moto nzembo pe et keina ngo. O ko ça grand prêtre même ba danser. Mo sali pena 18 chansons, mais des gars qui sont 14 peu batoyer bien monter l'équipe est silipé et si peut même bah je peux ça biso de chance et ça va passer va passer chance est-ce que yo zo peut ça bon peu chance yo que ça bango banzembo ou bonbol ya yebi ya ba yo ka banzembo ba sepe la paix net nzembo na c'est la tête net nzembo na c'est la tête ndai nzembo ko ko ratete mais le nzembo na za suya été donc ayoka asepela kakango maintenant on a changé na mais ayoki ne trop harmonie héritier te ko ala ko héritier ko ta tuté héritier ça comment ba rajoute que ezaka batuka mukilika ba yebisa ah bango bango ba sani ala kongo ba sani bango ba sani mais Dieu est grand quoi nzambo ka tokindaka Maria Losako otoni gracia mokonza saluna abeniso ya moya basimbanso abenisi pe Yesu mwana bo comprendre bo suka wana mesure de grâce na bato tout bota la biso. Nous sommes avec Vienjora, c'est très important. Si vous avez besoin de soutenir cet artiste, c'est une manière de promouvoir nos artistes, c'est une manière de promouvoir la culture de la République démocratique du Congo. Vienjora, aujourd'hui vous êtes avec votre groupe à Kinshasa. Nous avons un nenge ba vie na yo ba master na yo batu na yo ba artiste bazolinga ba kende vendre musique ya mboka na biso libanda surtout na live mais congolais kaka ye moko alingi te congolais a jouer yo étant que artiste yo étant que moto yebi musique na biso orolo banini na bandeko ba combattant surtout bato ba bima moto gashi bazolinga te congolais a beta yo étant que yo pe mwana mboka étant que congolais patriote tout ça peut en afachi béton yo rolo banini na ba combattant wana ma vite fait ils ont vite fait vite fait ils ont vite fait pour des besoins pour le bazar artiste au moins il est ça passe na ma pour mandona so ba boketu to chaka ye numéro 1 na ba dombo na ba odoso kimbo que ça passe pour na musique lelo kofia sabonga lelo ba wira basi bazu ba vie bano baza sima na bango ba komi na problème pour biso na Congo to za un système moko yo pe dose vivi bimisa yo ngasa dana de mapam na so na déjà na so famba musique no yo suki no ka wana ni so multiplier te tinadina multiplier na ngai yana na multiplier na bango e bon pe baza de so baza beso pango wati ko futela ndako futela ka $180 to tsinda ka futela $180 par mois na mai $20 bo make mabe ozo prendre donc les lois ali absolument Congo zalaka ko fait bimisi yo peut bimisa mutu wera bimisi fabrication do abochi bana bero zo mona ba obota na tasko génération so ko ya o ba bukechi wa sale ko bo sote ko mi c'est comme que kimote mama be et puis mutu za pouvoir combattant so elekela kanga ngamo so ki so elekela kanga
balobaka mwana mboka sala bango siko mwana mboka ngo mutaza pouvoir combattre lokola bango o babunda na bango o ayiba na mboko o te fati na père na ye bayiba te basali loko te ye lokola ba misina biso oyo bavina so baredi bajibe lokola bayembelaka ex-président Kabila eswa bango mais ye même Mobutu azomonga Mobutu chilo yoza fidèle Mobutu na ye yana ba polo impère ba drapeau impère alataka akena na ba goda vana ba un mois aza président de la République tout le monde aux États-Unis élection aye ex-président so Kabila aza camarade Kofita a camarade Wirate a camarade Jibeta et ça que bureau benga qui présence en a besoin na élection boyembela e ça na bango eza nini alors que benga peut mettre Gims d'adju ko benga ba tutu eza nini lelo yo mona ka bango na so moni Jibe vena ex-président Kabila bazomela kafu aba camarade te et ça kaka aza na élection bayembela ye batia epoa nde kaka ezalaka yango confirme depuis azotuna car biso ba musicien ba joueur bolo ba te ba saki na ye akabela bango ba terre na bango na ba docteur na ba coiffeur na bango beta bango te surtout mi na ba docteur ba tuba bango to ba kufa te na ba balambela bango ba za l'escale ko bango ba yembaka ba mangambo ba tika ba so boma culture na biso o boketo ba mo sala mo na ngo za cop ba vandela pena cop parce que souvent muto pena ana problème mboka combattant et tu vas mon appeler tu guerre on na Syrie pena vandi bo alors mboka bango Syrie après ya Laurence Gogo ayo ngona joyeux anniversaire Robi Vwemba muto la kanda ya mboka ba Afghanistan bana ba guerre ba passe bana ba nini amoya ka ba esprit ya ba colère amoya te ke amo boka batu merci à Laurence Gogo sombelenga mutuka non ça va venir ça va kamina YouTube donc ba ça cop na bango pour ko bango ba ça la musique boketo simba été et simba te mais ba combattant na ba serre na ba na poto na ba so mibali bo mo te bo so makiti na so après so ka musique en kaka au moins chez Jongala chaque vendredi samedi dimanche ba misa quartier to batikala na ba misa ba wenge ba beta rango normal parce que so ko na ngoye betango e ko problème ba kota ba futi be mbongo chez Jonga ba melipe bien wana pour mes até so ko na mo kofia ya beta to watemoraye et comme problème liboso ba nini bato yo bayembelaka ex-président Kabila ba bongo ti kitse be bisi be ba yembela bango te comment ba nyonso e comment tu nyonso e comment na biso e comment na ba wata ba tu so yembela bango te so wala ku tena opena sens te vraiment e pena sens ka te trop ba ba te bon l'invité yo ba tsani par rapport ya makambo yo ya ba combattant vous en bandé qu'on a poto artiste na ba collègue na ba jour à chaque week-end est-ce que bango pe ba ko sa démarche te que ba ça la pe marche ba révolter que tout bando bete soit pas jongate pour ba kolo ba nzembu ba beta na invité yo lo bani bon ils a pas si makasi pour na ba sala ba biloko wana mona muzaka jalousie mutema mabe ni mute jouer rôle na kati wana parce que o ba beta ba concert wana ba ka ba congolais ouais ba ça ba congolais ba ivoirien te ba ka ba congolais ba nzembo ba oyemba ba leader na ngo ba za na Congo si content bobo ba beta na ba mariage ba bina ba nzembo na fête ba boîte na bango ba bina ka ba kofi bina ka ba wata bina ba nzembo na biso mais si content ba peksa musique e beta kuna te na ebite pona ba yembela ka président mo boikala c'est lisumu nini ba sala ba yembela président mo boikala lisumu ngo si la raté ou ba limbisa raté tanga ba libela ata to changer président a bobo raté ata to kena bobo beta raté ils a ni juste 20 jours vraiment le plus ba jeune ou ba bimisika ba impère ba tout ça la nzem na ba monini to salité yo pe usala makambo ebele pe oyo usala me bondi makate na bitenze mbwana omoni ondeni tout le monde sur les réseaux sociaux ba tout on a ba statut tout ça félicitations impère nini to salité révolte wana chez les artistes parce que karabino pe wana bolingi ba combattant ba doser mais bino pe awa bu démarche nini bo sala tout le monde peut artiste ba impère ba bimisi nini to salité ouais ngana tu ko sala nzemba danger le ki ya bango kangela bisoye eleki ya bango ba impère kangela biso yo bakangela bino nine bakangelo nine ye kaka ya simba ye ya fati kangela biso ye ngalo babwe omoni bana na ba impère to kangela biso bango bana ba impère na oki nzembo na bango ngakisno ngana ngo d'accord te oui comment ça parce que déjà no koma couple bango impère yana linga su komo na te ebo mamboka o
Un père est bon en boka. Mais les 32 ans, mon bout, on te soutient les autres. Parler du peuple là, Thomas. T'es d'abord Mickey. T'es, je sais pas Mickey, tout le monde comprend. T'es, coupez cet exemple là, t'es, on exemple t'es. Si le 32 ans, mon bout, tu n'es pas souffrir les lots. Mon lelo, les boules, mon bout, tu as 32 ans, les qui moulaïa. Eza moulaï, ne soit eza moulaï, na 21e siècle, eza problème pour. Attends, mon 20 ans aussi, ça m'a été fait bundana. Na zo bisa yo mobuta tika bazo ko ba tino impère ba tino ko no impère na separa no nante même ba pour toi ta impère na separa no te et puis bozo ça so na impère a 32 ans ya nga ba na uchi Côte d'Ivoire na moni ba pe ba tumsu na lelia ba pe ba de na so africain ba africain ba ville Abidjan depuis ba 1975 ya ka bongo ba 1980 bongo ba 1996 kaka bongo lelo su bazo modifier ngo lelo ba to kochano c'est pas comme comment impère na mboka oh et puis l'éternel faut personne ba komba impère ba bilamba no ba tango parce que souffrance yo Angola ça va il y a France il y a Congo Brazza au quoi ta mais la guerre c'est la guerre OK on a été les équipes les lots impères mute bomi mboka oyo même les lots fati salon kili salon isora mboka ya grande za libulu one sa mulai ya na so ba Michel banda batu mo point c'est le côté atonga mbo na ye point c'est ils ont bilo ba mboka weti ba ko kaki ko sala plus wala to sala bien autant de classe autant de classe chansi mabuta obina nanu aseti ndenge watu wasepane ngakenda tawo ya bomimboka 32 mboka kaka bo 32 na ya saliwa ya Mandela sala 27 ans na prison tanga bima kuta Afrique du paradis na 27 ans wasaki na prison Mandela amakuta ngo paradis 32 ans butu mtebo mimboka o 32 ans ya mobutu mutu e bomimboka oyo Tshisekedi Fati beto aza innocent 3 heures pambazo kende donc président bunda libulu ya 32 ans eleki mulai ça musala makasi ya président musala Fati beto 32 ans eleki Kabila ya libulu wana salipenine donc so ba pe bala so ça foyer na 18 ans basali akunda 32 ans ezaki j'étais ya RDC za muzino za mboka munene profondeur eleki ya ba pecha ba impère bota ba nje msumino bo sala na mboka nzemo za mabeto kombonde ya na kombo kubla mo za mabe na nzemo bango eza mabe ya toni ngato kende mona ba commentaire ne ba tiana bango ba commentaire nga pena no kota elamba imperté na kota groupe na imperté mo butute mo buti souffrance to zo mona eza mo butu il y a biso da partir ba 80 quelque temps ba classe bien terre ba papa biso bazo souffrir na biso ti ba non quelque ti to bera ba buto kenda tene mboke za lelo za ye nani asaki ba mamboko poto za la boelelo mobutu lelo ba ba boketu ba mobutu braba impel boko sa mobutu bomba mboko yo letelo comme ça ba na mobutu baza les na ba poto ba saye ba sne ba les ale kofi mo ni kamo ba papa ma fiero le kuta boketele mira ibinoto boketele mira na procès moko ya soni ya le kuta poti mo kile kufa kofi ko kanga mo sa makasi ya ngo so za gina baka partir ça masamba mida ona o mire matingo na plus belle femme du monde o donner ma yani o Jean Ketalov o bokanga na makasi bo ma peke moi so ane facile mo dagoya akoya maman na to le kota on troté kota troté ezaka parenthèse to loba donc ngapina ba to ba ko ba impère ba pola ba impère bola tiango pe na préféré na tata pola yoji ya mamoto na ci pola yoji bo na sepeli keke so na impère wana na impère mutu to zale lo boye ya to zale lo boye to mona lo paso eza bango 32 ans te ka 32 ans mona ko 32 ans suko libulu wana le karamulai Kabila ya bundani asali Kabila batokoto ba point ye mobutu atika no amatadi wana pa pozo Kabila kutaya ko sala kitoko azo bunda mais tellement RDC munene libulu ya 32 ans ya impère bataka matebo bazo sala petit bataka matebo sala ozo comprend
Siko bosala nzembo na bosala nzembo na bosala nzembo na nini to salite ni to sata ni libula 32 ans hein ba ni ba seke soni nabi tu sais que ça magie ato mboka ngona magie ya libulu ya 32 ans to lobi ke tu sais que dia te to so bakasite oh ne nzembo bango zo kendeti eke bongo nini basali nini basali bino pe kanga bango boyembela nani biso to yemba mi yibi nyonso omoni président na saka discours premier discours président sala kabi azokanga bato nyonso bayiba mbongo mboka oyebi yango pe bia président tirelo azokanga bayibi mbongo ya mboka aosa jeté azokanga oyebi ke bazokanga ba lelo mposo exemple vekaza ala dirikaba ozaki proche na yazate ba jamal bane baze bele tiro posa solandela ya msoto yembaki ya fatie kangela biso ye ya chilombo nanga o kangela biso bango akanga biso bango parce que ya ba yibi mbonga mboka trop mbonga trop le bata mobutu lo soke ba frère o kota te o saka ka to bana liste politique o sa o kota te o bana jonde o sa ngaba nsembo wana kuna ko sepena ngote ngaku tu nsembo na ko sepena ngote mais yo ka bon eza nango to se bele yanga moko te yanga moko te to se bele bon zanga moko ngala yebi sio déjà bacha ba commentaire te mobutu ba mamboka o tito supu bo ya ga mobutu atiki mboka mabe machine ni pena machine no facha asana minicho mo mbala so bunda acha no klaso fele ya asunga na kote wana aso bu alibule te libule kimnene pardon de sezaka kitasa te ngana ti bakatanga to ti ba imarite to ba banyeba banyini mais makamboze aso mon présence à musale belé et puis mobule ça la est na ebité woyem ta bandango donc bataka mo so ba santé mo fo bataka nzembo netinga mikolo non c'est la maman mo ba sa ka nzembo maman mo bon za ka maman non sa nzembo alinga pe na yena sali nzembo to soutenir président Fati to tsamboka na mboka nzambe mboka za kitoko maman mo bon za ka sa nzembo maman nani nabi maman kasi maman nani mokolo nzembo maman ngai bana oyo yebsa tayona bimisi ato yo ngana yo ngana zongi il faut maman wazanani ala pe artiste musicien musicien ya RDC Angola te asa osa la nzembo asa nzembo ka maman alekene te ntabe maman asa nzembo nzembo comme noni alo bino jabi ka koteste to yo ka do mona mi cho fosa nzembo mo boye yo soutenir président Fati maman nani omona kana te do osati maman va se belé en fait kasi maman va se belé ça maman nani pasali nzembo te abaso kota studio sanzembo do maman ngapela ebie artiste mboka kasi on a réfléchi te ba maman va se belé o donc quelque ba maman kala ya sika basindi pe baba mama ba barakana baba Cruz baba mama Chalamona baba mama banani ba mambila bel ba se belé kasi ko soka mkolo ka nzembo ngo ebima ngasko maman moko kam to sa nzembo o mo so to sa boy na micho maman ça contre ye to ça pourrier poser le wa accompagner nzembo kena contre la contre donc on linga mutu to sa nzembo il faut to tsana mboka na mabondeli mutu président banda dans le pouvoir avec ça sala nzembe tout na stade le président zo mona musika faut soutenir président de la république ko yembele nzembo moka bien pour la mboka neso to yemba bakangela biso ye wana ba me ba mono kuba no ko kanga bato ba zo sala mbongo ebele ya mboka bazui na bato un père faut récupérer bango allez trop mouvancier bango ba zui trop na biso mais il faut un mouvancier nazena mwamke mais papa ndé la mouvancier azoli azo kasi on de sala ke yoputanga papa langa zaki chauffeur taxi papa langa souffrir trop na mboko papa langa soupa boko na soupa pas souffrir ta kufina na 7 et na 6 ça suffit pas beaucoup ça souffrir njora je crois il nous reste quelques petites poussières de le service président alinga boete asika makasta to bimamo ya on a loba nga so nga loba poto si ça na yopé tout clôturer question ngeza bonjour lelo ou yuza na mouvement na yo album p détermination ezali parce que si aujourd'hui un producteur de l'extérieur de l'Europe de l'Asie de l'Amérique a la posa ya kisinjora na ba contrat na yo olinga yo moko ke leto ke na mouvement ngamo no kokate il faut nzaka na mouvement
Oso okei, est-ce que ozonga? tozonga biso Ozonga. nga nayebi so nakuna mvia kova na Europe te na Amérique te non na mvia te Donc ozonga. parce que soki de balobaka libanda ya mboka eza cimetière ya misiki kua lelo bato ebele batika misiki bastino mobi baluciana de bingongo bamiso bakima na bawenge bapipiu babiso bakima bakartier koyoka me kozala boye neti mwana nga mwasi lelo 27 ayebi stino te so tino stino mobi nzembo nini na oyeba te bakoko nzora ko bakona baneve bayeba na bango te bakoko nzora lelo ayebi bado ayebi nzembo kofi aroyo so zongeli makama kofi. C'est ce qu'on a promotion. Mais je suis Kofi. Nalaga Kofi le roi Kofi le roi Kofi. Qui tourne le roi Kofi. Nazwa yana biso donc na mona quartier là, nazara fier dans la quartier là. Jora ngaye. Ce qu'on peut aussi il s'appelle na toujours avancer parce que photo soit vice-président. La mitou na ça la ronde nini. Il y a des fois où na mona rabe émission mo bo mona rara na réseaux sociaux na Instagram. Mon tazo peso biz. Ermo na piscine nini sko yo mo ça la ronde nini tu as des enfants ma fantasme na linga bon et ba vila tu ba so ngam na publier yango téléphone ngam te kanga ngam téléphone na bango te na pesi chéri na mani ke biza na pesi anta biz ngam na publier ba tu azui et ça m'a bien parce que ceux qui ba tu azui te ceux qu'on a c'est que na marché aux até na kota Instagram ba 100% polémique ba ni ba du tout ba so blog lo ni ça la que ba vidéo no ya bon et ça la buzz mais banze mu ça la buzz c'est ça rappel promotion banze mu na ça la promotion banze mu ba yebi ils ont section déjà ba tu azui belé na goûter keite ni tu peux savoir quand tu 2022 ba comprendre ce section. Njora, on va finir avec vous, on va prendre le vice-président. Et le nini oyo yo soko vandi bobi ata lelo so na zate ba bokanisa kisinjo. Ai so ba solo na zate lelo ba bokanisa kisinjora. Eza so na vani atali na milia musique. Nga mutu na na idéologie première porte-parole. Le so na zate ba mona pena trun na musala ngoko te mwana mwasi mwaza so za kisinjora za so legi di machero sala bien bona sepela ka misusu ba sala bien. Eloko oyo fo bakaniso yango wana lelo nini osengaka mboka esalela yo eloko wana senga mboka esalela nga esala nga ndeki sinjoro to mpona mboka pena eloko nga nalingaka mpona ngai njora ministre akitire art asoutenaka biso baartiste oyo tozala baproducteur te tozala bamanager te nde soki naki yangola na 2014 namoni ministère na bango nde ezosoutenir bango naninga pena lelo nga nasala nzembo ya bien lokola merci mama yeba na vocal na oyo sala kona nzembo ba mama mama nyonso za mama tosa mama moninga bango ne banzamba se na mokili mama botanga janelote mama botanga ye mama sukolanga na base mama sukolanga na base mama linga kitenga na bela alakisanga nzela ya klasi amemaki nga na mokongole mama alingaki nalala nzala te mama lingaki na bela nanga te na lo baboye na sanze mo musu teta nango kuluna aba bakuna aba wana aya bashamo na salafo tant l'état yo ki na tango defo na TV na katana na imba aveugle l'handicapé droit à l'amour eza banzembo ba cha oyo ministère a kitché art fait soutenir et puis ba chaîne il faut diffuser au gratos mais ba osanga mbongo na katana banzembo na sala pona kuluna aba kuluna aba kuluna toboyi yekola métier pour avenir na yo tika kipomba ndeko ezana tina te mbano na yango souffrance mbano na yango la mort yona lobi est-ce que kuluna na 40 na 50 zaka kuluna mwana mbali faut pas soutenir nga banzemba bongo pena ne bayoki nga boye kisinjo kasonga studio yango na papa poete ya bajiano bazobota o bazoyelelo o ba mona makaba mabe ba opeti la monga esprit mabe mais soko kinse mwana qui se joue avec na 40 35 50 non na koma papa po baza batu baba mbali balinga basi faut baba botaka siko question mosusu eza bonne eza ba question suka elo nini oyo yo osenga na ba artiste so zate basali la yo et bo soki atane so na zate na c'est so zate parce que tous artiste
Je comprends bien. Jour où yo Rosalate, l'artiste Oba Rosala, Bassa Eloni. Jour dans cette année. Jour Rosalate. Vous êtes à Okufa. Que sont oh. Vous avez tout. Vous avez éternalité. T'es dans le lobby parce que le parole savant, les écrits restent. Ah, papa, le tumba lobeke. Na lingi na mon honneur na ngabo honorer na za vivo. Wana zaki avait le tout masco ya Kisinjo. Pour l'artiste, l'oni artiste ba usala. Pour na yoso yozate. Parce que famille roti kala na ba. Idées à notre seconde. No le bon nous sommes sous. Oh non ya. Vous allez en monter dans tout. Exacté. Exacté. Il faut la bouler si. OK, wana zaki pour les artistes. Ne on a boya en vie. Et le nini oyo Kofi Olomide face à l'Ipana. J'ai oh pour Kofi asala ponanga. Nos envies. Ndé na za boye pe na ne question na temi bon. La boule moi c'est belé mais. Ouais, moi ils sont Kofi, on a TV. Tu vas TV. Les parents savent les écrits restent. Les écrits restent. Et le quand on sait ndé na za na boya makasi. Na le bango pour la série follow the net. Ana Kofi central à soutenir mouvement. Et ça bien. Et ça bien. Ok, je crois qu'on va clore par cette question parce que déjà au début il y a émission où nous allons qui paie sa éloge la présidente Nabiso Félix Tshisekedi Tshilombo. Béton. Loin des yeux prédicateurs. Béton. Président qui soit mais la mboka makamele qui va président qui ne tikote bakunda Yesu. Président na minute au Otalayo qui s'injora à Otalayo famille Otalayo présidence Otalayo maman Denise Nyakero première dame dans la fondation naie fondation Denise Nyakero s'il faut bango bacha mettre dans la pâte au sein de la président Nini. Pardon. D'abord on va répondre. Peut-être Lelo, peut-être dernièrement l'artiste Bakenda qui président Benga Bango. Mais tu peux en profiter aujourd'hui parce que le média a quatrième pouvoir. T'es pour la Yonanu, non le et là Nini on est aux vivants président parce que président peut-être lobby aux sous-président président sous Saroya. Mais il aura où écouter la loi Lombo ah tant Fachi Beton Zalaka na maman Denise Nyakero na zoé l'euro morbo et vous appelez monter mais vous avez l'euro où écouter la loi périssable na vie na mobile ah ndata que artiste na linga pena na pour à part voilà peut-être à part l'euro ba peut sauter mais au rôle l'euro morbo au président à l'obien pas yoko qui pas na toi sali pas yoko qui pas na ngano linga ka pona surtout biso artiste ba c'est la biso ba salle pas sur beta ba concert resate. Et là pendant le kamakasi yango wana na utina Abidjan la tambola kina oki solo na DJ Marshall on a moni présent ba sala pona ba artiste vraiment biso souci na soka to nga ba salle te souci na yo nga lingi souci na yo tango salami te souci na nga merci beaucoup souci na nga pona ba artiste ba salle na biso to na obeta donc ne tera bakaba mangebi lo batabeta sokona te toza basala minene vumata ba 42 de comme ça arena to comme ça arena te to comme ça pe biso moko souci na ngapena ngwana et puis ça linga pour qui tirer la bien ni souci na yo mais au général et la type là que vous allez aux en ça la passe ba artiste tout ça biso tout ba ça ba comédien tout ça passe au bêta et ça tombe dans ba bar tu me as bouffé tout ça va salle na biso moko pa to côté l'autre comme ça va bexi à bisoté l'autre comme ça va Olympia à bisoté donc tout ça nga souci na tout ça ouais biso moko pena ya biso moto non ça va spectacle qu'on et ça nga bien makas OK et on va retard on va traîner ça mobutu 20 jours quelques salutations na bateau ba accompagner kayo bateau ba croire na yo bateau ba soutenir yo moi quelques mots pour tous les vice-président en tout cas on a passé mot na la l'Enjoras tout bato balinga nga trop ya Jean-Jacques Panyabogar à Genève Nisha La Rose na Australie Mira Chuba Jomas Masamba bola na nzembo eza bolingo nzili Jeannette Sate café au lait bio naturel bondongo ya nuque
Bongondo, pardon. 4 fois mobile. Bongondo, pardon, Bongondo. 4 fois mobile. Kababi Kasibala Mongo, voilà mon galo Gelengi. Ok, Lengi. En tout cas, merci na Bourou Sama garçon de chance na Léon. Merci na display en couleur ya Robi Vemba. Mélanie Inter. Yale moke mokolo to la ma cravate. Balen Joras tout Doré Mayanya Willy Bonsa. Souvent les ngata ngolo ba bon ça vraiment mis non mon robot les ceux qui en sorcellent peut-être les hommes. En tout cas, tu au Bolinganga Christine. Vraiment la ngabno Petro. Oh la ngabno trop. Yambo qui souk sexy. Na souka na lili. Ah na kanisibino. Pas fait na aller. C'est vous à tous. Merci Vienjora. Nous allons prendre le vice-président des Blaisons. Bakunga m'tape ça pauvre chomo personne. Bakunga moyem. Le Blaison album yango. Qu'est-ce que tu penses pour la promotion? La tactique, la technique, les années promotionnelles pour l'album parce que vous êtes jeunes, vous en avez besoin de musique et promouvoir aujourd'hui. Njora, ça parmi bateau baibani namboka oyo. Nenga le blazan la pour ça bino bo avancer. Parce que bino lo nini bo ça la pour faire avancer pe musique na bino. Tactique les années nini pour l'album. Ouais, album la biso déjà de Silici na biso surtout. Tant déjà mon idée clip les na disponible bazo tala c'est que musa to sali to bandangu kala biso mo déjà leader a déjà dépensé trop et bande ko na biso musu bazana Europe ba chaka biso mo po muke malgré mettre comme une biso dans suka mais to senga randi makoki batu ba soutenir biso parce que qui sina biso et sa promotion force na biso et sa promotion na TV donc promotion muté ko même batu balanda musala auto ça ce promotion ça te ba botala te tout le monde le clip na des chaînes on a tourné comme j'ai un accès comme moi pour la ministre qui a sur la biso to boyité musique avec étranger sa musique mais ba je suis bataka biso de mingi et puis pour étranger va foutre un bon côté bataka ba Céline Dion bataka ba Davido so banan ba fouta au félé donc ba soutenir ba chaîne pas Congo et sur la musique à Congo et ma culture au tape na chaîne musique pas moi banda tongo ci boutu musique américaine habité ba mettre fait un peu bon monter donc l'état pas quoi ici là bango tout le monde a ba chaîne à Congo tout le monde a musique ya Congo tout le monde a musique musique moi j'avais proposé à son excellence monsieur le ministre Patrick Mouya et sa proposition ou peut-être Binobe na TV beaucoup pour ça tout ça la RTNC 2 on a RTNC 3 1 2 3 est-ce que va recréer RTNC Moro Beauté RTNC musique les autres promouvoir l'artiste chaque artiste montou ezala muki ezala munene ala image na ye et betra lango journée mo bien droit challenge il y a artiste congolais na bien mundele kuta ça na canal plus voir plus et ça la publicité proposition na moi na kena proposition na kena idée na libela ngamo na RTNC 4 musique pour exemple na musique ya ba jeune tout est bien gratos lelo ba jeune belé bana makoki ya okota studio mais ya kopesa na TV pa bima ezate omona jeune nanje moné abecha ona ndako abecha ona bar sili ka ko mais on va les traces onini parce que ba trace RTNC 4 pour musique la gratos pour les artistes vous avez qu'à la flash ne sonne bimisika ba che nini ba monta ce critère pe ba ya ba bêtise pété en fait ba message oyo ezotomo la culture le banze ba kuluna aba kuna abalelo elekanga ka boepona ba chaîne na msusu ba senga ba mbongo voilà donc c'était une proposition merci beaucoup c'était voilà il y a vraiment ezaki souci makasi pour biso tozo bimisa et senga biso mbongo et senga so promotion et makasi pour batu ba sentir musani to salaki o batu musu bazana ba parler ba mona ki venzo ka to bet album mais ba yebi venzo ka ba cacher que hier nan te akoko bet album nan ta mais o venzo ka akoki ko bet album parce que azana ba artiste ba groupe na ye o yazo bimisa la biso o azobimisa donc biso to zaba to sala musala wana yemba yani leader azala pour rotindika biso alors soki aozanga mo financement ya pour battre bazate comprendre to senga na battu oyo balinga biso bozaka pona mutabuete batu nyoso bazaba artiste biso tout ba artiste venzo voilà yango to senga ke tabo mona ba clip na TV ba cha biso pe poa mais musala to sali eza musala ba grand eza ba mikete parce que toza ba majeur donc tozo répéter na Itaga Kasai na hôtel Borev
chez Malanga. Tous on a chaque vendredi. Batutu bana poto ni boyaka chaque vendredi live ningi to betaka ningi ngana oyekola c'est ça donc c'est ça nous allons apprendre te merci moi ba direct pe ya ba Instagram ba Facebook ezalaka ouais aujourd'hui la science et la technologie évoluent la page il y a bien jour ba que chaque vendredi tu bazora direct oui pour écouter ça côté ça asala ngoyemo na sala ngona téléphone direct et c'est na subino boyaka bozwaka bo partageaka pour ba sentir niveau kindeni ba kindaka ndeni ba betaka donc tu as la capacité tout. Il faut un bon manager, ou un sapé management. Yango on a basati mais décembre on a sur quand le leader à lobby to tin grand déclip nan en attendant besoin on a généré et ça là non rage non après wana ndambu kabayo kabiso na ndambu. Siko na kati album to projet mususu est-ce que na kati album on a malgré collaboration les bossali est-ce que participation d'artistes mususu ezate moi featuring pe entier bazali zali eza na nzembo zo sexy ouais featuring ex chanteur awase quoi ça d'un play imta sa aimbe siko uzalana quadra mais ndeni to zo pe logo mo boy na profiter eza ka ngamo France wala na ok quelques salutations na bato ba soutenir yo vice-président ouais bato nyoso balinganga ya Jeanne Keta Love bisiko ça vraiment na peso mbote ebele Mireille Chuba nzembo lija kala mingi te fo promotion Jeannette Sate to la muka na promotion makasi ya Robi Vomba display en couleur yom to simba mouvement télément bino va venir biso ba Jean-Jacques Pagna ba Guy Basket dans beau télément là qui non album il y a détermination et qui sinzo wa ebimi bayoka ba belle mélodie quoi bino tout na linga bino vraiment trop boza mo ebele sona notanga ba kombo tilobi donc bino tout ya Micheline pisco zali mbote ba mbote ya bino tout moi numéro contact bato ba contacter ouais Willy Moucheni koda mboka ka ndenge zalaka vena biso Willy Moucheni 97 190 89 69 WhatsApp nanga Facebook toujours des blessures bakunga moi ba conseil moi nzembo za bezo to yemba yo toza wana pona osabula musana biso yangwana en tout cas bolandaka buchaka matoi quoi. Et voilà donc chers téléspectateurs, c'était un plaisir de recevoir Vienjora. Je crois que vous avez suivi cet entretien. C'est une manière de soutenir les œuvres de nos artistes. L'album Détermination sera disponible bientôt, mais consommez quelques titres qui sont déjà disponibles dans le plateforme de téléchargement. Soutenez cet artiste parce qu'elle est en vie. Quand il ne sera pas là, tu vas nous dire on a tindaki 1000, on a tindaki 500, on a tindaki 300. Nous avons besoin de ça maintenant. Ça va permettre de soutenir cet artiste. Je vous aime beaucoup. Merci d'être scotché, connecté à suivre cette émission. Restez branchés, connectés à suivre notre chaîne Congo et Sengo TV officiel plus. Je vous salue affectueusement. Mesure de grâce, Isana Binonyoso. Monsieur l'abbé, toi-même tu sais.